Capage TV. Capage TV. Capage TV. Parce qu'il faut tout na kato leli pendant combien de mboula guerre wana na botami na guerre na botami avant guerre wana na kuti yango ils ont continué. Ils ont continué. Maintenant trobana ko la tangu nini. Maintenant c'est le mot d'agir un homme de Dieu. Ce qui motoyé na likambo na ye. En tant que wende de Dieu, ce kaza nzambe ya solo. Dès kazo sambe la pona motoana, il faut témoignage salama. Amen. Mama oyo anyoko mi malakasi bolanda zulu bana lingala anyoko makasi na tension. Maman moté mestra ke passé. Ba malade belé azori mo kazo lo ba malade yango e belé na zoto. A bengi ba prophète, bien aimé ba faux prophète bazali yo tomba na faux prophète. Ba faux pasteur, ba faux évangéliste tout ce qu'on sort, ba bondeli et l'autre côté. Nde ayeko tomber na biso. Azui numéro a benga papa. Na sana ba doute to komi ko banga. Parce que to bengi e belé. Ce que pour no bonda pona nga il faut combien no bi ke l'autre côté. Ah bien bon. Nous allons prier. Dieu est capable de te guérir. Amen. Denis, là qui est Denis. Prophète Denis Lessi. Alors malgré bon dimara été bino pe ba sakoli, mais quand même azan likambo ya nzambe po alwa ki déjà makambo yo. Ils se passé les lots, il y a ba désordre, il y a ba goma, il y a ba nini ya beta ki yango déjà bisakoli, mais ba pasteur renommé mususu paraît-il ba zimbongo po ba sambela pona ka oyo ezali a. Oki koloba nini pona yango. Est-ce que ma pasteur faut bazwa mbongo na temps? Nino bani par là. Makambo etali mboka. Il y a la part de Dieu, la part des hommes de Dieu et la part de l'homme. Par ensemble nzamba zali na biso. Boko ba de diango pa ensemble. Par basala nzambe toza, moi j'ai pris pour mon pays. Amen. Mais la part aussi des autorités président Fachi. Ezali. Ba ndeko wana baza ba philistin. OK. Biso toza ba israélien. Par là je me dire quoi? Na tangu ya Israël, Ancien Testament, tangu wakota ba Saoul. Ba koto ba philistin. Ba philistin ba luka ba kota Israël. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Nzamba sala kinini. Nzamba poni David. Wa kotelema ko bundela Israël. Amen. Ça dit tout et se voit na katia bitumba. Pasteur Boni. Oh, c'est tout. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe de cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remarquage penza. J'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezong sara force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Ezan na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na milango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez dit douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur. Il y a des boumouas, baba qui ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous ensemble. Pesa partout hein. Na Irlande et puis na Angleterre. En tout cas, le problème nous a résolu. Maman Angèle Azar, on a déjà. Numéro na Ezali plus 44 079 32 41 37
43. Wana numéro ya maman Angèle pour na batu bazana Irlande et puis en Angleterre. Monde entier. Partout dans le monde. Ozana Brazza. Ba numéro to okoma. Ozana Irlande, ozana États-Unis, Kinshasa pas. Bote na balandinier so ya Kapach télévision, Nzambe lisusu elongo na mosali na Nzambe prophète Enoch oyo azali partenaire na biso pe ya Kapach télévision boyebi ki eza na bato biso touti na bango mosika babandal awa toye tokubeli penza. En tout cas merci na ye, merci pe bozomona quand même annonce wana ezali que bongisela Kapach télévision plateau, voilà sombela matériel sala butokolo banyoso wana te tomona pe bato balingaka sango babongisela sango plateau tomona bazakre tomona biso pe toye na tour na biso olingaka mosali na Nzambe Enoch olingaka lite ya kanda olingaka pasteur John sala ki azala na plateau moko ya kitoko tozotia annonce wana ba numéro na biso eza wana M-Pesa RTL Orange eza wana comme mikili ya poto partout okotindaka ata 2 € na yo na compte na biso et ça la biso bien okolo bakena tu na peinture caméra ngana ozwa micro ngana oyela bino ka ba mai. En tout cas toza maboko ya kufungwa Nzambe apambola yo zo occasion on a émission oyo azala pela bandiko na biso ya este toza vraiment de cœur na bango. Prophète Enoch boni malamu sœur Cynthia boni santé malamu na ngolo Nzambe. Ah ok pe ça bat mbote avant to banda na pesi bino nyonso tombote Nzambe azana bino bona na biso tina suka boko belisi quelque chose ya malamu. Ok moto Nzambe ko matisa singa wana mwa likolo matisa ngo pena voilà tous on a besoin ko kama bozoloba c'est ça ko et comme na biso vraiment bien et tous on a témoignage moko to linga to banda na yango et puis to kozonga to na maman oyo azoki lobiko à travers mosali na Nzambe Enoch pena bato nyonso bazokanisa ke Nzambe azara lisusu te. Non, Dieu existe et puis le Père de miracles par ses serviteurs, le vrai serviteur. En tout cas, nous allons témoignage Joana, et puis nous allons apporter tout dans quelques questions à Moussa Nzambe Enoch. Merci. Bonjour, comme on a sœur Mamie, la vendue la France, la France, dans qui tout le temps, attention. Et même si dans ce temps, on a quoi nous tout l'année c'est kauka. On dit que c'est kauka. Appétit ça la caté, nazaki bien te nazaki bas stress c'est ça là tout le temps. Bon na qui ko benga papa la biso Enoch. Prophète Enoch a dit ko bon de la pona ba dit ba prière na respecta ki nenga le baki na salle. La salle qui ba prière wana tita on a silisi a isinga c'est bon maman. Nzambe la biso a sali na pesa ki Papa Enoch merci. Et na ebisi Nzambe ya Papa Enoch merci. Nzambe na ye azo sala. Ba o ba yebi ete boye ba kazo sala. Aza musala Nzambe aza na makasa aza na puissance ya Nzambe. O ye aza ko bonde la Nzambe azo yoka ye. Nzambe na azo sala. Yango na ngena pesa ye merci. Merci na oki sikondo to na komi kimia na oki bien calme koti kat na ki tout ko mela ba kisa ba attention maintenant na arrêter. Et on a remercié, on a merci, papa. Continuez Nzambe la tonne du son à pouvoir na oyo sala pona bana na yo. Merci vraiment merci. Nous autres on a comme ma casse, la comme nous autres ma casse ici ko. Et on a merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour mon témoignage wana maman zaki ko bela maman maladie belé diabète, rhumatisme, tension. Moi belé. Moto Nzambe. Et ça la marandé contact na batu ya libanda et puis batu ya aux arranations. Na ba journée no yambaka et puis maman tomoni témoignage naé beaucoup de nini et puis guérison salama kindenge. Merci beaucoup sœur Cynthia. Je pense que ça témoignage elle bosso tia collecte pas nayo. Oui. To l'expa témoignage et belé. Na l'exara mingi ya bato étranger. Bien qu'il y a Kinshasa space alaka pour ne Kinshasa au monde ki o baza pimine ba yokanaki. Voilà. Parce que yo bato étranger qu'on a en France, États-Unis, Canada, tout ce qu'on sort. To l'exara mingi ba témoignage pourquoi? Parce que la porte pour la zolobanini sœur Cynthia. Ce qui est évangile, et ça quand la parole était, mais la démonstration il y a puissance. C'est-à-dire mon Satan on appelle ça la provision, appelle ça la vision, appelle ça la provision. Provision ezali ezali o ezolanda. Ozoka, yango moni Bible obi était dans Mukanda 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Bible obi ne sait pas qu'on va te et les temples du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu
ce qui motoyé na likambo na ye en tant que wende Dieu ce kaza nzambe ya solo dès kazo sambela pona motoana il faut témoignage salama amen mama oyo anyokomi malakasi bolanda zulu bana lingala anyokomi makasi na tension mama motema estra ke pasi ba malade belé azoyi mokazo lo ba malade yango ebelé na zoto bengi ba prophète bien aimé ba faux prophète bazali yo tomba na faux prophète ba faux pasteur ba faux évangéliste tout ce qu'on sort ba bondeli et l'autre côté nde ayeko tomber na biso azui numéro abenga papa nazana ba doute to komi ko banga parce que to bengi ba komi ebelé parce que pono bonda pona ngai il faut combien no bi ke l'autre côté abia bon pono bonda pona ngai l'autre côté nous allons prier. Dieu est capable de te guérir. Amen. Parce que qu'est-ce que Satan a na quatre mitima bato? Incrédulité. Bon dit mais sous miracle té. Bon dit la paix basala za mete comme kaka bazaba faux. OK. Oroko boya té kolia dollar passe ba bete ki ombate faux dollar. Ozo ka ser sentia. C'est-à-dire oko boya kolia dollar té ndeza boyanga na katina dollar na kolia sous dollar té passe ba bete ngambata faux dollar té. Olingo kaka pona nini? Parce que eza dollar. Vrai zali, faux pezali. Na domaine nyonso tout ba vrai bazali, ba faux pe bazali. Yango maman atombaki na ngai. Très jeune que je suis apesi confiance, habito sambela. Parce que Bible obi na mukanda ya Matthieu chapitre 10 verset 42. Verset 41. Bible obi nini? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Amen. Yango tango to yambiye, nabi na sambela pona yo. Dieu est un Dieu qui est plus fort. Amen. Zama big saka. Wa longo la malade, wa kango laka, wa azong sera mon état normal. Comme on est yes. Amen. Zamba wana osala miracle na kata vina yo. Et tango to suite temps ya ko sambela na ye. Après prière, Zamba restaurer. Amen. Azan en France. Zamba restaurer ya bikisiye. Et comme ici, zote zongi normal. Na munganga ande ko soigner munganga zo comprendre te. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu sert saint. Même prière, il y a 2 minutes. Et fait ça là. Même attaque au basal, ceux qui n'y n'ont pas na bandal lisse, ceux qui na lisse. Et tant bando kumba, mutuka comme ça, ceux qui lisse, ceux qui choquent. Mais est-ce que lisse on va avoir un problème tilo? Jamais. Jamais. Pour montrer que Dieu est là, il est là. Zo salando moni maman zo témoigner boye, zo sal les 5. Vraiment. Et tout le monde, il y a Denis. Là, il y a Denis. Prophète Denis Lessi. Alors, malgré bon Dimara, il était bien peu Sakoli. Mais quand même, à Likambo Yanzambe, pour alors qui déjà Makambo, ils s'est passé les lots, il y a des ordres, il y a Goma, il y a Nini, il y a Beta qui ont déjà Bisakoli. Mais pasteur renommé, Moussou, paraît-il, Bazumbongo pour Sambela Pona, K.O. Ezali A. Aucun Kolobanini Pona Yango. Est-ce que le pasteur faut pas bon on attend? Merci beaucoup, Sœur Cynthia. Et le condezo bumabiso c'est quoi? Batu batiki makamba molimo s'attacher plus mamu ya bonzoto. Ozo comprend Sœur Cynthia. L'apôtre Paul obi na mukanda ya Galates chapitre 2 verset 20. L'apôtre Paul obi était je t'ai crucifié avec Christ. Et si moi je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Abi na bakama ne kulusu. Na Christ na baka ne kuna Christ la kisini ke bonzoto na nga nyonso to webi pourquoi za suis ensemble pour na moto ata moto atambola kate ata makolezo vimba ata moto motema ata moto ni miracle sans pourquoi parce que na baka bongai ne kulusu. Amen. Yeso comment ko vivre na kate na nga soki yeso vivre na kate na yo koza lokoso ya mbongo te. Amen. Maman toza Sœur Cynthia basala nzemba komi lokoso ya mbongo lokolo ya kamususu bamuko taxer miracle. Miracle boye avant l'ensemble la boye avant boye OK c'est ça biblique était pour na ensemble pour na mboka Sœur Cynthia comme sous cop jamais ai comme cop yango somo na kasi bazo considérer bisoté yo mona bato confusion et koti makasi wapi ya bien wapi ya mabe vous se comprendre oui et même manière na domaine na bino biso ko koloba te bato ba confondre au mona azo lokola message ko manquer banal le respect ainga a tomber pas na yo bongo OK bozandi mo côté rang ezandi mo côté niveau ezandi mo des cas révélés pourquoi azo confondre ndenge ba bazo confondre habite wapi vrai wapi faux mais Dieu dans sa divinité il fait comment Bible obini pour na question tuni wana Dieu ne se répand pas de ses dons à se répandre na ba don na yete
nga naza no sambela 2020 no sambela libanda na 0h ti na je parce que nga na bonda charge de 0h à 4h c'était maintenant sambela 0h à 3h à l'époque na ndo foot la kimbango no sambela mo liboma liboso na ngai liboma on a ndo saba dégâts mingi te on a monya liboso na ndo sambela so na monya azole amoni nga ye nakangi makofi cher saint ya on nazebisa yo nazaki akovanda mais nakangi quand même makofi ah mais oui bible ça m'a bêté ko se défendre ça m'a bêté vous comprendre nazaki na intention te na bunda na été mais na se protéger que na sambela rap aussi tere mandara mais que ce muto tomboli eloko même à soi monsieur le quoi tchaboé non calé parce que Bible dit lorsque la prudence fait défaut les peuples tombent vraiment oui la prudence c'est les ala yango mona ba pierre faut bazala ka pemi ya Yesu pona ko c'est ça sengele équipe les ala ezala nzamba ezala bongo l'habité que na autorisé muto abundate na lobi yango te liboma la directement wana nga na fa na kanisa ko agresser ngai no sambe libanda na balabala ya telemi abandi ko prophétiser pour ngai. Ok. C'est tout ma première fois. Témoin j'ai le bon on est peut-être aux émission au sous. Ouais. Ezali. Ok. Témoin j'ai le bon. On rappelle ngo zoyango, o lexengo. Liboma abandi ko prophétiser pour ngai. Abi singai. O senga kinzambe mutuka. Akope so yango. Moi oyo. Mais lelo yo kaka à l'époque j'étais étudiant. Notant na ISG. Na deuxième licence. Abi lelo yo. Tentation mo ebongisi ebongisi yo liboso na tango bisko ko ne kotanga soko leki tentation no skili kité et sili okozelo kozoloka wana professeur liboma asisha koi na ina sambeli pona ye et sili na koti na kiolala na longwe ndako na ke église na ke na université na combien université ba 12 heures na koti na auditoire 13 heures cours ebandi bana basi moko boye nga bandu benga pasteur na université et bana basi moko boye baye ba étudiant pe kaka oh lelo pasta lelo biso moko to ko isayo biso moko to ko isayo bandolo belaba makambo ko boye sia sentia moi to moi ko lwango esate muso avandringa na makasi na longola ye tike bandi ko ambrenga isia sentia ata zarabogare atande ngeni ni fo silika kaka so ngai ezalaki na silikate. Vous comprenez? Vandelinga koto akanga boy koto pisanga bisou na makasi c'est que moyen té. Na so lobi laissez-moi tranquille moyen té. Parce que nga nazo se rappeler kaka na prophétie pesma ki na butu par le boma. Que ko silikate. Alors directement na gérer situation wana. Ti batitango assistant à professeur à Koti et là quelques minutes après professeur à Koti ndé bango ko benga na ba Batouana. Bet bana basi wana. Balubenga libango. Betie musuba no kwa ba spectacle. Pasta 4 kama pasta. Ngasi koyo na état de jeune ngai. Vraiment. Tentation pe ya nini était ya molimo te physique. Bazo vendre le koto azo c'est que moyen te. Ti bayeko balongoli bango. Eleki kaka 5 jours ne ko zo voiture na ngai libosu. Ya vie ya tambwana ya roche kaka ne prophétie et puis ça na bonde pona ndeko moko bwazaki na maladie ya tension tension mataka ekendaka kindaka papa antokuta ina na sambeli pona ye na binzama bikisa yo abi amen et si 2 jours après benga papa na wucho hôpital bobi que tension ezali souté na autres 12 bébé balobi que ezali souté babi kutu na ndengi na bamoninga nango lokwa no etkala ko bela tension te ndé naza le côté papa nazo kenanga banzo kenebanza Brazzaville kene Brazzaville mission nanga esili alors il ko pêche ezate na moina pesa yo voiture na ndotambwa nango OK voiture albosu ya vie ya kotambwa nango na ndo na côté no kuna na bandal ya rouge yango wana c'est dit Dieu il est là maloba mususu ko négligé prophète yo de laisser à sa pengwa mais Dieu peut parler na n'importe qui amen vous comprenez amen bandeko nzamba kolo même bébé na yo bébé appeler message pour na yo il faut considérer yango Dieu peut parler pas mutu nyonso tout si ko bisonde to koma ba thermomètre kotala ke oyo faux prophète faux oyo vrai tout ça pe na balance té ce penza ba révéler to koyeba té c'est ça aussi
Vous comprenez ça? Il y a un peu de choses c'est-à-dire il faut considérer la Bible. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Lorsqu'il y a la prophétie, on l'examine. On a en 2015, on a maman ko mai ya omela. Na ucho beta makolo ko banda yolo ti bitabe. Na beti makolo ne no kuta na fa moko boye avec internal ya fufu. Na keto kuta na bangwana omoni Mathieu omoni lik omoni détournant pissom David alobi et puis Abraham alobi na o gelé fufu ebela. Fufu ebeli wana ba pesinga na lie pasteur sambe na sambe wana esili. Allez, la zone est pissom Daniel Ecclésiaste. Faut kende. Ba pesa 2000 francs transport, bite 2000 euros. Et qui na transport, na beta ngona na poche, na poche. Nous beta sko piller. Na komi na côté ya nini oya église ya pasteur na Lioka. Na komi côté kuna. Na sengi maman moko boy mai. Tanga koti pona pesa mai bébé na ye atikala ki akovanda. Bébé wana bani ko pesa nga prophétie. Mwana muke. OK. Il y a une prophétie. Na te oketi na c'est ce que tant on a dû poser ma question maman na bimi na maya zo pesa ngai ah papa ozoloba na bité na so na moi na bité moi na bani ko lobati. Vous comprenez vraiment na pour répondre bon. Vraiment. Merci tout le monde peut papa na biso wale ça sambeli pour le drapeau Congo sambeli ma biso lobi et comment on a base yaye ezara lisusu mambo ya vérité. Imaginez okoki koloba pour na bino moko et puis ba église ndenge comme okendi. En plus ba catholique, tout le monde qui tourne à Télémi, mais bino on dirait église des réveils et Zaramon Panti, le roi peut serrer Zaramon à citer, moi et Bayambarabino les athées, comme la déclaration est Denis. Merci beaucoup, Sœur Cynthia. Concernant Mamboka, notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, la linga ezali Zambe Yaminduki. Armée, armée Zaminduki, armée ezali basoda c'est-à-dire nkolo ya mapinga nde nzambe na biso amen ye moko abunda bitumba abunda bana Israël c'est-à-dire nzambe na biso aza fainéant te aza pe faible te c'est-à-dire nino bani par là makambo etali mboka il y a la part de Dieu la part des hommes de Dieu et la part de l'homme part ya nzambe nzambe azali na biso mboko ba dediango pa nzambe par basala nzambe toza moi j'ai pris pour mon pays. Amen. Mais la part aussi des autorités, président Fachi. Ezali. Okay. C'est-à-dire, président Fachi armé basoda na mindu qui a kilo. Israël, bateau saka, même Israël à l'époque, l'Ancien Testament, on les respectait parce que bazala qui n'a pas char de fer. Ok. Ba mindu qui a kilo. Au mec qui va libérer beaucoup de putolo. Si les loyaux Israël bazo bangaye na ba pays islamique nyos tuana pourquoi? Israël a katé ko laté Israël a coupé sande compte rande ke ba tumbolenga na beta ki bango na ko signaler bino. C'est-à-dire mokilo yo tozali et ça mokili a force contre force. Amen. Vous comprenez? Même dans le monde spirituel. Non, non, mon ate maman mo kalubi ke ngai, moi na ngai, ba na nga ba ko loka bango te, ba ko fina bango te, mais ba sani, ba zo loka bango kaka. Pour comprendre que la parole est sengé kokite. Il y a une Bible même le bien la foi sans les œuvres et la kufa. Foi est sengé ta moina misala. Amen. Pour la mboka sengé mokonzi a doté ba soda minduki. Ya pio. De deux a doté bango possibilité ba zo zombonga malongate. A mata bango ba salaire, a doubler en ta fois, a quadrupler en ta. Na 100 millions, mais 100 millions, a le la capone à 14 millions. Vraiment. Vous comprenez? Ça dit, Rwanda à côté pas la biso qui fois combien? Ça dit, nous allons prier. Amen. Oh, notre pasteur Walé, ça, je les respecte beaucoup à ça, les a bien que Sambé là pour implorer miséricorde dans Zambé, 2 Chroniques, chapitre 6, c'est lobby en gros. Mais le pasteur pour tambola été marche. Population bimati no fait beau bimati. Population bimati souhaite ni mon anniversaire Cynthia. Toi le moment population bimati. Kasi on a bien même sous bino peso bimati souhaite et mon a. Et comme suite des athées, suite des ande ko bunda. Parce que Kagame bazo armée zaka bateau wana biso là ba côté la biso wana. Bango ni bazo armée. On se comprend. To landi non moi extrait wana ya ministre ya mboka wana ozo lukila biso ba problème ndenge azo wangana. Aluba MV3 eza bateau à sa côté na biso wana ou bazo bundela pe kaka bango po balingi négociation en tant qu'homme de Dieu okoki kolobani Sœur Cynthia ba ndeko wana baza ba philistin
Ok. Biso tous ba israélien. Par là, j'aimerais dire quoi? Na tangu ya Israël, Ancien Testament, tangu wakota ba Saoul. Ba koto ba Philistin. Ba Philistin ba luka ba kota Israël. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Nzamba sala kinini. Nzamba poni David. Wa kotelema ko bundela Israël. Amen. Ça dit tout et se voit dans Katia bitumba. On se comprendre. Amen. Mondo toza bande konanga même sur le plan spirituel. Yo moto kanta okolonga na maloba. Yo moto kanta okolonga na ba intimidation à parole okolonga te. Nga na sali boeser Saint-Tia na nyoko makasi pour nos diplôme d'état nonga ya pamboyo. Na joué première fois. Deuxième fois, d'échouer. Pourquoi je suis en train d'échouer? Parce qu'il faut tout na kato leli pendant combien de mboula guerre wana na botami na guerre na botami avant guerre wana na kutiango ils ont continué. Ils ont continué. Maintenant trop la tango nini? Maintenant c'est le moment d'agir dans le monde où nous sommes. Même dans le monde des esprits. Au moins na maman kwa zawana ya kanza ke éco-inspiré te ba ko continuer ka koza dans le monde spirituel il n'y a rien qui inspire. Dans le monde réel aussi, tous la tête était jour et ba rwanda ke biso ma batik biso te. Il faut force contre force, c'est ça. Ce qui force c'est ça te. Ba ko bazo dominer. Bazo konza biso. Yango ozomona azolo bake no eloko biso tolingi biso mokonzi ya Rwanda on azolo bake biso eloko tolingi te ba soda misuba za na frontière te azolo bango na fierté nyoso to. Pourquoi? Parce que monde est un monde à faiblesse. Yo mutola ndanga soko za faible. Il faut associer biso na losambo to sambela okoma fort. OK. Ndengi mama Blandine na Canada. Mama wana sali 5 ans na visitation ya ba mari de nuit. 5 ans. 5 ans. Donc on tape na sujet na biso po. Donc, na suka ko 6 ans. Merci beaucoup. A sali 5 ans. Na visitation ya ba mari de nuit. Ba mari de nuit ba sali eboyi. Ba sali yesu komaki elongo ki niveau ta ya butu. Et komaki même na moyi. Soka nimbika muka pola muka. Paye. Parce mona ba salté na bango na nzoto na ye physiquement. Au moins na soit soka ke musala bazo ke solo. Maman wana ba dikolela. Azaki pense filo. Abi papa na sali nini? Na nyoko e makasi. Na sali nini? Abengi pasteur oyo, abenga prophète oyo, abenga oyo, abenga oyo, abenga oyo ndengi moko. Mais tant to kutani, na bi sali kam ya olalate. O papa na lili butumbi mboyo, na kona okona bezali kam okona te, so okona kona na jeune. Mais ça comme il a tel comme dia ko bunda. Vous comprenez? Nani oyazo telemela yo. Amen. Nde tozo bela yango. Nani a telemela kayo. Nani a telemela kayo. Na famille, na quartier, na musala, na téléphone, na WhatsApp, partout. Zacharie chapitre 4 verset 7. Nakoko tanga yango. Tanga papa. Nani azo telemela parce que bato belé bazo telemela bango et bazo nyokola bango. Zacharie chapitre 4. Ba bibi na téléphone ya mo tilote. Faut ya na kopena ya ya wane zali ya téléphone pe zali ezali sumuté Zacharie chapitre 4 verset 7 ndeko bisko za fungola pe bibi na yo na posa to tanga no makambo yo oui bayango qui est cette grande montagne devant Zorobabel qui sera aplanie. Amen. Qui est cette grande montagne devant Zorobabel qui sera aplanie. Amen. C'est Saint. Qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Oh, ngombani liboso Zorobabel okozala plani. Ndeko, soki ngomba ya celibat etelemeli yo. Yo soloba ke 2024 zali aneno ya libala. Obali te. Parce que obuki ngomba wana te. Amen. Soki ngomba ya chômage etelemeli yo yaya. Ata baninga baozo bango na misala yo boswa yo te. Nazolanda papa na. Soki ngomba ya divorce telemeli libota na yo. Ata obali oko rejoindre bango oko divorcer. Soki ngomba ya stérilité telemeli yo. Ata bat bazobota yo obota te. Maintenant ngomba on espiraka te. Lorsque nous avons eloko etelemeli yo liboso. Parce que derrière chaque ngomba il y a des gens, des individus. Yango sur la Bible, nous avons Matthieu chapitre 15 verset 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen.
ngomba nyonso to papa aloni te ekosala nini ekokweya souhait ya nzambe na kati ya vino eza nini na 3 Jean verset 1er 3 Jean chapitre 1er verset 2 bien aimé je souhaite que tu proposes en tous égards cher Cynthia souhait ya nzambe eza ke mutu nyonso tu donc oza boye o prospérer na santé amen na ba affaire na makambo nyonso tu amen c'est pourquoi chaque jour tant na yaka na kuta ko de gloire en gloire amen na kuta ba initiative toujours ko mata toujours faut to komisa boye to chasse ko boye to mata boye et pourtant ndenge na kuta boye za bien mon poson on voir loin c'est ça un visionnaire vraiment parce que nzambe za mwana za a prospérer azala zo mata amen maintenant yo tala oza bloqué wapi amen. C'est Cynthia. Moi, j'étais aussi comme ça. Au moins, tant que j'entends le côté pouvoir, abengi singa y à travers moi nemoko na kino sambela. Na kiko sambela pour na bango. OK. Ba pesa combien? $20. Moi na pesa $20. Obel samli bago. C'est Cynthia tala kaka. Calcule le métier combien? Mais les autorités, les talibans doivent comprendre que Kabel les a promis, mais les autorités. Moi, on a payé $20. N'a pas mon conduit, mon député provincial. Nous sommes pas. Moi, on a payé $20. Nazongi nanda klobi, il y a un problème. Pour Bangote, Ngaïndé. Au soit cassé Cynthia. Biso toza batu, il faut que mette bilan ya vinayo. Amen. On a kota Angola. Na moni batruna ki obiso ambongo e mona ntime to vandaka kolia kaka na bilamba lobi me boza batote. Bo vandika kokoma monene na bilamba esili o clôturer vi wana. Non non, nzoto ko laisse ngoti e komi asili ndenge bon soko zangi. Comme Dieu mystique. Esili. Alors c'est ça. J'ai dit non, boete. Ngala obima. Parce que il faut domination, il faut vision. Amen. Il faut que vie nanga oyo non. On a mutu so la biso amoni vie na ye ça ne va pas. On les a se connecter na grâce à machine na katabiso. Ndeba bazo témoigner ma ezo baluka. En chanson qui taillait pas côte azo lobi komoni oh wana ndo talanga ba défaut. Allo ba mbang bang. Allo ba kazo tia basine. Allo ba lokola Yesu te. Yo sa kitango Yesu azalaki. Maman kapashi pas lingi yao. Tala makama. Soyi nangai. Ce qui sert Cynthia yambi mutu, c'est que mutu aza sérieux. Parce que zéro azana rigueur mo comprendre. Oye bien te. Ngani bien banda kala. Ayambaka ba aventurier. C'est nda yambi ngaboye, c'est qui naza sérieux. Yango bino pe osepela kanangai. Alors sert Cynthia. Mondo yotozali. Ngomba nyetelemeli. Vraiment. Tanga na monike j'ai remarqué que naza limité. Na keto no sambela nzabe pona nini o ya pesa $20. O kuna pesa $20. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me parle de la limitation. Abi on t'a limité Enoch. Ba limitons na $20. Na dollar on les chiffre à $20. O suka na $20. Ba 1000. Monsieur 3000, monsieur. Yo ba kate le 150. Les lois famille na bino imposé combien? Yango mona okomi na montant moko bosani au chité. Vous comprenez? Ba misusu même na niveau maladie. Bango so komika na bas âge à 50 ans, tension diabète yeux wana. Ake kufa nango. Ti na kufa. Et 50 ratakate. Ba misu 30 ratakate. Ba misu komika âge à 60, bango tout ma kolendo vimba. Ce sont des lois dont il faut tellement. Amen. Ngomba wane sani ekweya c'est l'air. Amen. Vous connaîtrez la vérité maman. La vérité vous affranchira. Ngoy biso jour mo nanga wate. Mais makambo yo esa pona vie na yo. Amen. Ngomba nyetelemeli yo. Amen. Tu dois prospérer. Il faut obala. Na mesala koloba. Amen. Okoko sala semblant au taliti au zappé. Mais ozana âge nini. Nzinga na yo. Makamuni balobaka pona yo. Famille na yo. Prospérer ni pona yo. Donc tu dois réussir. C'est ça. Amen. Na tant na 100 mesdames c'est que tu es limité. Na ndo 100 mela na longo limitation wana. Beko beng sangai quelque part. Na bondel pona maman moko boye. Ando bota te maman na ekozwa azuzemi na ndako na libala. Azuzemi. Nza basali grâce mabote fungami. Ba bengai ba pamulinga na 1500. Na 2019. Loi wane sanini elongwe. Amen. Ngomba nini loi nu etelemeli yo oya libala bino ezraka okute na ombali bokende après o chuter. Libala comment na sukate yo nozana libala mais trouble ezali maman eza trouble normalité papa
yo wana oza na bana boyokani ezati yo wana makambo mikanda oza bloqué makambo etali mbongo musala oza limité. Amen. Donc il faut la prière. Amen. Certes il y a des gens au bazar derrière wana derrière votre situation. Amen. Il y a des gens il y a des gens. Maintenant so yebi mutu wana te. Nous autres ici les dons que Dieu a mis en nous, nous allons vous guider pour nous comme vers fin na yo. Papa mon ambaka na téléphone de maman Cynthia vana chité. Papa wana zaka zo bela makolo. Atamula na pasi. Ay papa ba médecin, ba français. Ba makolanga ezana boye soki na acide soki nini wana kati ya makile soki fabriquer acide ba ndele pas ça compliqué. Très compliqué. Na bino pana nga mama bloko te roi ne bien ngote. Nga no sambela pona yo prière à 3 jours. Makolo ekokita pozongi no. Mais papa na benga ka pasteur moko, na benga ka Ezekiel escroc. On a benga ka Moïse Kasongo escroc. Namaka saki sport so une église relief foot. Ah, c'est ça pas bloko balingi yangona. Ba escroc bandeko. Na pondu na ngando. But maintenant bon ça la vice versa. On a benga ka na pesa ka 5 000 €, na benga ka na pesa boyo na benga papa. Est-ce que tu crois? Parce que si tu crois sur Cynthia au miracle, c'est possible. Amen. Vous comprenez? Son dimi. Yo soto da kinawa. Lelo nani France OK na lobi OK na. C'est facile, n'est-ce pas? Et ça facile. Lobi OK le bateau OK France OK de Belgique OK comme une facilité na du mission. Pourquoi on dit ma qui na grandeur? Vraiment. Mais il y a d'autres choses. Na ngena baka visa ta lufa. Attaque lufa na baka nanya kangara. Ponga pe na timbela ba na ibano kanganga. Ah o timbela qui c'est ça? Na baka ndeko que papa na ko bi na pona to sola au bon de la papa voyage na ba 9 mois que frère. Banga ozo voyage à France et États-Unis yo na bandundu. Ouais no lukani kuna. Makala. Ouais lukani kuna. Oh papa na ngina ko makuna na réfléchir na pona vie no bi ozo ke ndo que no réfléchir na bandundu il faut réfléchir à aucun ce qu'on a détermination kuna. Na bi lo kende ka ce que no réfléchir awa. Apo kende kuna na réflexion. So yo no réfléchir kuna mais réfléchir kuna bolongo langosi. Détermination avec votre situation que tu vis. Je ne sais pas à quel problème tu traverses, quelle situation, mais n'importe quel problème que tu traverses, j'ai un Dieu. Amen. C'est sincère. N'engo mona clair, dépendez que mona clair. Amen. Au mona clair na qui c'était? Kabino, le sambo. Le sambo. C'est un mona clair. Na ba qui c'est bangangate kaka na biso prière. Yo poko mona clair. Na problème nyonso na ngomba wana telemelio mama. Ata ozana âge nini? Mama mokutu mama Hortense azana 48 ans. Abia zobala na jiao so badi tina invitation na ya mama. Vraiment. Tinda pe témoignage na yo audio te na mona ke audio mais tina témoignage vidéo. Yo poko mona miracle. Ngomba en temps ekoya yo komona clair na kamonyos na suki na noala. Merci en tout cas, prophète Enoch. Nzambe ya pambola yo makasi. Amen. Nzambe ya pambola pe ba oyo balandi émission oyo ba partager yango. Numéro ezali permanent pour la moto la Nzambe. Et on nyonso ko benga ye okozwa ye mabolongo ezaka na se pour la ndiko na biso ya Goma. Tozo compatir vraiment mingi. Nzambe ya pambola pe bino bozala raté moto la Nzambe. Tolandaka pa mama kapashi zwa ta chemise oyo zwa crédit oyo zombo ngufute espace. Parce que se déplacera ya kaboy ezali pe na moi ba dépense nango ezalaka nzambe ya pambola bino bolandi biso lelo oyambaka mokolo nini oyambaka ndenge ni papa. Oui, l'église tout à la nuit de prière il y a délivrance chaque vendredi. OK. Chaque vendredi. Mais bandeko bazana étranger numéro ezali plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 75 20 566. Deuxième numéro Ezali plus 243 991 19 29 24. Komelangai bengangai so monyo bengai na yamite c'est que na cause en émission na cause la prière na cause en église na cause na service ça dit komelangai nga na koyamo peto ko na emploi tana yo na koyamba yo Nzambe akosala ozoka Nzambe akosala eko vivre moni bandinga ba témoigner France, Belgique, Canada, partout au monde. Bato Afrique du Sud, balinga pas moyen. Bien. Il faut que. Yopé,
au témoigner miracle dans ça na premier news to zanango Seigneur Saint-Pierre bien mon clair nani na prière ngape na mon nani na prière yo po ko mon clair nani imposa yo ngomba e kanga yo to ko biso ngomba yango pe to ko esi yango mon clair. Merci en tout cas, que l'Éternel vous bénisse et bénisse Baron de soit lundi en tout cas. Donc prochainement, on a besoin au chat $2 on a eu $5 on a eu $3 on a eu pour tout reconstruire sur Kapage TV comme appelé le rôle de la chaîne à poto et au salaire bien pour soutenir la biso poto zape bato to katanaka nzambe ya pambola bino apambola baro ya tali pe na ba o ba contribuer na innovation ya Kapage télévision. Bye. Kapage TV. Kapage TV. Kapage TV.